Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isika nyonso zali. Voilà, Gallo Promis Gal Neftali, la casquette de la presse congolaise. Après ce binombo, t'es partout, Bozuli, Bokwa, Kolandanga. Une fois encore de plus, c'est la Katia chaîne, binombo, Kolandanga. Souvent, je dis que chaîne Oyonzamba Yebi, Tolo Nassé 100% Jésus, Tolo Nassé 100% de Alebi. Ah, le lobo, Kamambolo Bayango. Gaël, problème, nous avons la télévision tablier, Balobi, de nouveau sur Tolo Nassé 100% Jésus, Instant Cuisine. Donc, Instant Cuisine, les émissions où tu vas relaxer, plat, comment préparer Babilo, que beaucoup de gens ignorent. Donc, c'est-à-dire, tu peux pas mais il ignorera beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire, tous les cas on a Katia Tolo Nassé 100% Jésus, Nassir, maman Anne a sa surprise, à ce cas, moi, à ce c'est Kabisi qu'ils ont mis, pourquoi pas aussi Pasteur Carlos et les garder les temples, les savoir les bien contrôler, et à la ligne na Koseka, d'habi. Donc, couple moi qui maman Karen ainsi que papa Freddy place bozabo katani na bino na koseka déjà bozo mituna garçon oyo akolamba nini. Donc Instant Cuisine premier numéro na kati ya chaîne na biso oyo nzamba yebi Tolo Nassé 100% Jésus tozolamba ensemble na couple JC Kalamba et tozolamba. Là je dis des gros bisous à maman Deborah Kalamba et balobi Kalaminte toujours un mariage. Nasir na kemba ngopena na foot décide na moni Pamela Makutima alali na kosekabi ya ngalo olamba nini. Pamela Makutima la sœur de Ramatou Bouté la babi tozolamba kaka Chika Lukao Glody Monet anti stress na kata Paris tozolamba kaka Chika Lukao mon ami d'enfance babi tozolamba kaka. Là aussi je fais un clin d'œil à ma sœur de dedans, ma sœur ya Kati Nathalie Loko en direct de Bruxelles au Azolandanga. Nathalie Loko, donc Babi Tozolamba Kaka. Là je vois aussi Enis Mbambi na Sénégal, na Dakar, Babi Magé Ramadan, Tozolamba Kaka. Voilà. Sans plus tarder, Tozo présenté Bino Lelo Tolamba ni Gallo Promis Gal Neftali Lelo a préféré vraiment Alamba Biloko Mboka. Biloko Mboka. Beaucoup de gens ignorent Belo Akima Kaka, Lelo na Olamba Mponda Limbondo. Donc c'est rare pour moi de lambi misili. C'est rare. Donc aujourd'hui dans notre émission Instant Cuisine Tolamba misili. C'est d'abord à l'état brut. Binomo botu mona na uti wenze na ye achebiloko il faut ce qu'on a bando lamba. Les kolamba misili ils en a deux sortes. Ils en a deux sortes. Au kolamba misili na mwamba, kolamba misili sans mwamba. Donc, les biso, tu préfères un biso pena misili na mwamba, et on te dit que non, il faut que misili na mwamba. Donc, tu l'as misili na mwamba. Les gens préfèrent que mingi misili, moins Thompson, Batina Kat, ils ont vraiment bien été. Mais les gens aussi, balamba bongo, alambi misili, Azu Thompson, à Tokisi, à Panzina Kat, ils ont vraiment bien été. Mais ça dépend du goût des gens. Mais si vous préférez que l'ambango, à Tchembisa, au Kakaka, un esprit à Fumbwa. Mais
un bon misili pour l'amba un bon misili kapina un elenga misili faut l'amba misili na kosa kosa wa benga crevette siko ya miki wana minete mais ya miki pena donc un bon misili pour l'amba pena misili bien que elengi na faut l'amba ngona kosa. Malheureusement on a cherché les kosa on n'a pas trouvé dans le marché. On a préféré siko na namba misili nanga na makayabu. Ana misili na makayabu. On a fufu, on a l'eau sautée parce que misili il y a magana l'eau sautée, misili il y a maka na fufu. Dans des moments fufu ils en a makayabu, ils en a moi bezali nos épices sont là, misili pesawana. Nous allons d'abord partir yako zona makayabu kutana na mai. Alors makayabu des aboye c'est encore à l'état brut. Sur le bureau de tchon na mai la mungwe si là ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de le mettre dans l'eau, mais tu reçois ma moto. Tu reçois ma moto de sortir ça n'ebinda mungwa. Mais tant qu'on va dans l'amba, tant qu'on reçoit ma kaib ou kocha mungwa, t'es des perques ou déborder mungwa na kata biloko. Donc tu vas nous tremper dans nous, ma kaib on a maille et fan dans l'état. Tout ça la maram. Sous apprendre tu roleka. Na étape na biso ya ko sala misili. Na on accepte ne ba sala misili. Parce que les gens, beaucoup de gens, c'est baraté, mais misili basala andeni parce que na kata misili ezana banzeta, ezana misili ya makasi, ezana misili ya pete oyo to koliati. Donc voilà, maintenant ndina auto loba, tu makab na biso na mai, tu makab na mai. Après le temps pour nous to banda ko saisonner, to benga ko saisonner quoi, ko sala misili na biso. Mais si la mission pénisa pena boy to lamba vraiment na petit nyonso na yebi ke bato beli bazo na Hermas. Merci pour la image. Donc je signale déjà que non celui qui est dans la caméra c'est Hermas Stadi. Hermas Stadi, je suis assisté par Naomi Manguindu. Donc Naomi Manguindu babi bientôt c'est son anniversaire, nous allons fêter les 5 mai. Ngam na olamba kaka. Voilà. Toujours continuer sur ko émission na biso. Hermas nani c'est Serge Bokana. Serge Bokana de la part de Hermas Stadi naibike okolio kapena posa kolia misili bisika wa pezwami yo okokapena posa. Pourquoi pas aussi de dire un grand merci à Deomobis, le grand frère de Galopomix et Galé Neftali, la casquette de la presse congolaise. Là je salue aussi mon vieux de dedans, vieux à sala Galopomix, vieux oyo akangama banda kuna Galopomix, vieux nangamo Berif Kiko. Yanwanat. Mais j'espère que le père de mon ami Serdi Kiko, donc Tozola Makaka, Sikoyo, tout saisonné, bon, nous allons y retourner pour les explications. Merci. Bon, on a expliqué que misili, les arabanzeta makasi, peut à péter. Donc il faut choisir aussi Mbaboué, Betty, Oyo. On a jeté là. Donc moment là, place à makasi, on a le boaka. Péter les autres types. On va mettre sur le côté le couille. J'espère que Botsomona, tu as une étape qui a sélectionné. On a sélectionné Banzeto Zaramakasi. Parce que Missili a des sortes. Ils ont Makasi na ils ont pété. C'est là, je vais vous montrer. Ils ont Zété, ils ont Missilité. Oh, comme ça se casse comme ça, voilà, c'est le Missili. Paix à son âme, ma grand-mère
Yeni Christine. Donc c'est elle qui nous a appris. Donc apprendre à bisoter mais tant qu'on doit lamba to tala. Parce qu'ils ont vraiment on l'aimait vraiment beaucoup. Notre très chère mère Christine Yeni. Donc voilà. J'en profite de saluer la famille. Hein. La famille est sacrée. Je suis micro Daniel Silou, le petit de ma tante Marie Fumbi Silou. Donc là, je profite également de saluer Chantal Edou la Bossedi. Mère Mikolo sur la tête au Canada. Et pourquoi pas aussi de saluer Pierrette Mambou Silou. Donc je dis bien la famille est sacrée. Herman Stadi. Tu vas voir la Daniel Nengakolat. Moni Daniel. Daniel, à côté de Masolongo. Voilà, nous sommes de retour sur notre sujet. Misili, ça dépend. Et on a ça dépend. Après avoir kotokisa à touti. Donc ça dépend de la personne. Maintenant, nous, pour qu'on gagne du temps, on va faire quoi? Toko kata. Ça dépend de la personne. Toko kata. Mais rien n'empêche que ceux qui peuvent être qui, tout à ce moment. Donc voilà, pour beaucoup plus de rapidité. Donc, et là, il dépendra de la moto azolamba. Ça dépend de la personne qui est en train de préparer. Donc, awa, tozo kata katango. De sorte que tant que toka après tout ça sous mandat mopo et ça la moins bien pour y amila bon pe ça la peu moins bien tena monoko. Donc voilà to kata kata surtout si so kata bongo nous allons passer encore à notre étape, donc on se retrouve juste après. Merci. Voilà, touti aussi ça kata kata misili na biso ndena lobaki toutefois ça dépend de la personne au azolamba. Tout comme rose appelle tchebongo et toki touti tout comme pour kata kata mike et toki a produit touti ka sous moi muke. Donc maintenant na stade oyo to matona na moto et toki juste kaka pour toute la facilité ya otuta. Donc là to comme na troisième étape ya reçoit misili la moto. Donc on se retrouve. En attendant toche misili na moto et toka pour tout parce que c'est de combien d'étapes pendant et 5 absolument tout épices. Donc pour ne pas avoir de retard épices absolument kata déjà tout chango déjà na sanimo et fandi. Après le temps de la wana ibela. Alors na babiloko tocha, j'espère que bon mona ki tomate ça dépend. Donc mon on va toutefois cuisine zo dépend na moto azolamba. Ngam misi nanga na zolamba ngo na makayabu na ti tomate, moi poivron, bitungulu, ndembi si nécessaire, moi kib na pisa ya marinade, jumbo marinade, baro balandaka, balamba baebi jumbo marinade. Alors, il y a une chose oyo boko bosa na thé, ça yango vraiment ma plein. Si vous avez besoin de mais you cheka bongo koki, mais le mot chaka na ubosani ezali bicarbonate. Yango bicarbonate, ça yango vraiment ma plein. Après, vous avez mwamba na biso. Quantité à mwamba, ça dépend. Nazali sous rappel, mais si le kola mango, il y a bouillon, kola mango pena mwamba. Le type biso tolamba, il y a mwamba. Donc, babiloko oyo, na tangeli bino yangwana, na kata kata, na ofani tango awa leta to zela misi na psi tokato tuta, après to zwa, to sangisi na kati, pour to keneta biso ya finition. Vraiment stadi. Merci.
misili kotokisa ngo kani andoloba cuisine nyonso edépendaka na moto azolamba, ça dépend. Lokola deo mobisi aleli nga namonaka batokisaka na bicarbonate nayebisi non, ça dépend de la personne moto azolamba alimité. Lokola yebi pas invité kolia totya bicarbonate totokisa ngo elongo na bicarbonate moi quelque temps etoka Daniel Chama ya kopo. Ndeza bo soki toki boye. Soki toki après nesko tozwa to pour to donc tozwa to longoli misili to tsena liboka to tuti après tozongi songo na mai mususu kana na même mai bicarbonate te. To tsana mai mususu. Maïka mouké. Après. C'est qu'on se remet quelques temps et au calissus. Voilà. Merci. Kitisi misili na biso po etokaki nde botomona na sopaki mai na jusqu'au na mai ya pio de sorte que eza lokola toujours rincer bicarbonate wana etikala po tant tolinga tiko to bando tuta bando zwaka boye ozwika boye bendika boye otie na liboka de peur que tuta na mai te asko tuta ko tuta na biso te no to tuta po esa so ndeni no to tuta l'essentiel tout est l'essentiel et tout à macaque. En entre-temps, tout à boé, c'est aussi possible ocha huile na moto. Ocha huile na moto. Ocha huile na moto. Le temps huile wana zo kalingama, aussi épices na ocha tango tout à zo balusa kuna mbala moko. Donc c'est aussi possible nous allons to kende sko na beta pana nyoso wana. Tuta misili na biso oui. Huile. Ok. Tu as huile à biso. Tant huile wane ko kalingama.
tokotia baépice. Baépice ekalingami, baépice ekalingami après. Biso en attendant tozocontinue kotuta kaka misili na biso. Pour autant tosotuta totia nyonso mbala moko. Bao balambaka bamisili wana na télévision baolamba baolakisa bango. Ngana mutu te na bapelisi ye ngaka moto na oye mokuta yebi olamba ngo te. Azotala. Mana no pa yebi ni olamba ngo te. Bazotala ndenge tana. Nasiboka zaka te. Azana mutu pembeni. Dalakisa ngo koko na nga akufa pe à son âme. Yeni Christine. Depuis 2009 akufa. Yemta alakisa nga alakisa biso olamba. Bon alakisa biso te mais tant que mando olamba, tu bando kotala. Siko to kanga. Kuna andi ona mbali deo ebi na mambo olamba ayebi te. Mambo na oloboyo. Yala salo te muyala mama bota galo pour mixer ma gaël neftali. Ayi mambo. Chantal Doula pe ayebi mambo. Pamela Makuti mape ayebi makambo. Nathalie Loko na Bruxelles. Omela soya talio biloko yebi mbulo tika oliango. Nathalie Loko. Ramatu Butela. Chika Lukao. Moninga Glodi Monin anti-stress. Nakata pana. Ben Mayala, oyebi mambo na sala. Ben Mayala oyebi mambo na sala. Papa tika na bingana na tinga zo moto te. Donc Ben Mayala oyebi mambo na sala. Oyebi mambo na sandenge zalaka. Bota à 12 invité à une émission cuisine au singa pese 1000 fois futa moto. Est-ce que na nango? Donc non tout ça. En attendant kuna mafuta ezobela. Ah au 5000 francs oyele boyo ozongela ozonga ni. O melanga pe bon, o melanga mo clip. Bon. Joga a mi fakuta mutamoto. Ah, tu tires le clip, tu fais quoi? Ikalina. Un sou bogomi tuna, tomate bele boy. Tomate vena, nga pena ninga tomate ko. Au moins même na ko fana belonda nga tomate pamba. Siko tomate pe elle va bien. Surtout na biloko. Mais ce que moi na tchonga bele boy. Donc là ce ça dépend ya goût na nga. Donc cuisine, votre ninga regarde, cuisine pena ça dépend. Cuisine il dépend na moto azolamba, ça dépend ka. Betinga linga nga tomate za ngo ebele za ngo ebele. Ana teta kuna épices zo to kaka kuna. Nga koto nazo continuer kaka kotuta. En attendant to chininyo to fungoli déjà nguba na biso. Okosa sosa nguba, okosa sosa nguba dépend des gars na yo, sali sauce na nguba. Parce que pour sosa nguba ça la maman bien. Et c'est nga faut chona maman imo boy, maman sani mo boy, fini ngo déjà. Après sopi kuna du kompo ko ba do chompi ka mambo maka bongo makasi no kaka akofina kaka. Donc tant to lamba bebo comprendre que non eza des cuisine à moi c'est na cuisine à mobali eza cuisine ya mobali. Donc kana zo lamba c'est que mabongo na nga déjà nazo contrôler ngo eza ngo propre en attendant awa eto kaka to fait son matin etoka otikela ngo matin ntango otoka wana ebeli apres siko tokoza siko nguba na biso totie nguba pe ça dépend ya motu so po lingi ezala mwa kilo kaka yo so po lingi ezala nango mwa normal kaka yo donc ndeti nga na gu na nga nayebi te so a 12 fiston masiala alingaka ezala ya kilo fiston masi olia misili donc eloko banga eza te parce que tant tozalaka na homme ndolamba biso yo Gaël maman na biso yo Gaël tant biso ngala lolamba misili na bia e ratete
mboko oyo ndoki aza te makambo boye makolo kino na suka ya na bimisili oyo na resone suta tozalaka tolia babo na ouais malgré tout tokangamaki na confinement na mboka tosali 3 semaines à quelques jours même mboka ezaka pour eza biso malgré tout makambo c'est le kuna mais toujours nzambe ndé champion quand ndé lobelaka nzambe ndé champion makambo boye makolo kino na suka kisa lokula se moté monelo ba demo depuis na Paris 3 fois père bière international ba lobi duboza biso te mais to ko profitaka tant tout tala Gaël yumo yebi tant so benga na zanga ngamu na yi pa zanga ngamu na ngai Richard Mosongo yo ngwana na mela mo clip te mais vieux tina semaine na tina $20 atindile que $20 mais wande ko nga na mela o kinini na peso $20 na kufa tuna na traitement donc c'est même non donc c'est là autant Christian Lukula se moté mon nom na routine merci maman on est là moni biloko vitamine D za ngwana bato msuba ba coronavirus c'est dans la bloc rebelle non coronavirus c'est la bloc rebelle mais le coronavirus bonzambe d'abord so bonzambe za likolo on ne se tient dans sima to kanga maki kuna na voyage mode que confinement mais nzamba permettre biso plutôt ça nini na voyage to kanga maki parce que Gaël ayebaki yango le bino na ba tournage ebele mais bino bokinde kuna boy bandeni boko sala et to komi kuna pe to kanga maki mais to profiter peut to zipe makambo bien oyo c'est d'ailleurs kuna oyo ba chaîne ebele za nango teka na chaîne moko nde makambo zo le makambo ebele en tout cas ngana olobaka kuna tala kuna wana galwani wana mwamba sikoyo na wacha mwamba ndeka na baki na sa sauce na ngana mwamba na sa sauce nyonso na mwamba après quand on obela nango jusqu'au bloc na nga misili na nga na tie na zuma kayebu na nga na bwaki ali to zelis ko ka tant on obela bo tu na sko na expliquer mino to dama na fufu sko bo mi tu na fufu o lamba o to balamba ki déjà boko mona na meza wana ka pona otala mais est-ce que na ki bata poto lobi Gaël ko ngosa ndeni to mona simbi a tuti etonga tuti kama maboko ni fa sokola vasi mamwamba kaka mbala moko sokola ta maboko utakisi mamwamba est-ce que eza mabeto mabete te bata poto na ese monja ba bisa que non so muto lamba déjà faut maboko za la propre donc allez-y comprendre donc on a tena la maboko salité pour jusque là non mamoninga na simbi makala te azo yenga yenga na lutu na liboka na tomate na ndembi. Merci, bah maman comprendre ka baba liboka ba tout da pilipili sur le site la raté banika liboka très bien. Donc le quoi na veut ko tena ndako banika ngo bien ko tout le kanzungu parce que place vana ka toujours na propriété réservé nanu pour to boto lexa dose. Pour dose pe ko le kanango pe. Ah. Mais ça la sauce ya mwamba. Sauce ya mwamba. Ah manzambe. Maman Gaël. Tigelo wana ko comment na boutique ngonde. Obi comment na boutique ngonde. Ti le maire ça que sonaka. Oyo tona belaka maire obenga maire otanga na parler. Aya boyo ona misi na bité maman meka ka biloko pour me nglam na parler pour to ba yombe mais tonga mekelo ko lamba to kangama merci ko de beaucoup wana ka ya kala yango ka to ndenge ni. Ai changer te to multiplier ko technologie changer. Wana ka ba siri to kana ba double SIM ya ba chinois le to ba double SIM ba Android donc technologie zo changer quoi siko to chema mai eza sosa tom ya mwamba faut atoka pena non yelo te maman ndo le bien papa bah tu n'as pas ébié on a noté bah ébié tu n'as pas ébié il faut mettre les 30 moi je le 30 juin bah c'est pas ça bah on base on va parler tous les là ma bien maman na lengela on va parler mon collègue comment tu embaka maman Gaël maman Gaël mais c'est le livre et puis calez-a bien calez-a bien ah c'est ça bah mais c'est changeant pardon calez les kisika. Voilà, tu peux jusqu'au mois de temps. Sauce à tomate, c'est un biseau et toka. Il faut éviter de kilo pour les peurs qui kangama. Et c'est ça pour te poter, soya, té, quoi qu'il y ait. Ils ont des sauces, les biseaux et mwamba. Donc, on tient à ta bon à mouquer. Et là, on a fait sa correction à de la paix à Dogo. On a fait sa correction à la maman bien té. Que bawana maman sa maman bika bango tola sabso kolamba parce que yo corriger ndeni lo musu peza bon bango
so Nathalie et Mami Wasso ils ba basakata basakata ba bandundu et ça maintenant c'est pas na bon mais muta bandundu nyo so peta ibola Mami Sili ta bandundu nyo so peta ibola Mami Sili jusqu'à tout no mungwa te parce que makabu na biso na baki eza na mungwa donc to cha et to kinde ce que to yeba quantité ya mungwa ni to ko ajouter fiston Martial ouais o te makabu na kati peso ngomota et to kanana quand na biso photo to boka mai rien n'empêche to boka on peut awa et c'est l'autre ba o tikana na sana ezanga problème te te to cha nyoso to ko cha na kati nyoso to ko cha to ko tuta tango oyo to ko longola oyo po liboka muke il faut to longola oyo photo tuta suwa mais les abo vimba na nzungu quand même bon eza sauce t'as déjà une quantité de sauce les gens parce que oyo eza okangama tango to chango to cheto ke maximum mai ta quantité ko parce que makabu na biso libo na nga déjà dans propre na sukola kino to simba mwamba makabu na biso to changa mbimba te ah to kata kata boye mais à part ça il y a bossé l'autre so Gaël nene bina laksa kolamba ndala sa kolamba bon moni ko bana biso paix à son âme maman Christine Yeni il so raso kolamba biso total na bana ndala sa kolamba zate mukuna na bitina liso la Gaël azala tango ando kola ko Christine so kolamba abalunga ka chassa mwamba ke wana lokuta mabe wana akosiote monde za boy zaika sonde tibola mwamba to bamba misili to bamba mifumbwa bo la chasser ngano yo za chassa mwamba waka chassa mwamba kaka bo pesa nga chassa mwamba ya ka chassa mwamba na lida da tomate ana bo siko uka musangalo lamba bien au sala ka émission bien au film ka bien au montage bien au sala ka très bien. Pourquoi pas qu'on ait un cuisinier, un restaurant, il y a bien qu'on ait un peu de ça. Et comme ça, on doit payer. Le maman a payé. Quand on a comment moral na RTG. Elle a payé. Oh, elle a payé. Dans la commune. Na boy longtemps on met dans foule. Oh, mais parce que RTG c'est que l'andaka les gens mona kaé c'est a payé. Ara bena masalanga. Ara na masalanga. Hein? Oh, mais la vérité. Mais franchement, tu connais la journée mondiale artiste, il y a théâtre, tout ça qui est africain par si je ne me trompe pas. Oui, bien, on se souvient. On n'a pas oublié, mais j'ai un mot sur ça, on nous appelle théâtre, mais à comment on l'a bâti, chapeau, on a bon le quoi, mikoua, aux alécots, bisco, bamboa. Même vraiment, le bas, ça ne reflète même pas à sa mobile. On dit moi, moi aussi. Oh! Merci quand même. Il y a peu de le lingo parce que on a pas de bavette au du colo, c'est tablier. C'est tablier du colo, tout là on peut ndemo ka bana basi boy bo bengo nani. Ke balan to la biso to landaka ndi de kutarat. To landaka ba esa biso to ibi to landaka na cuisine. Faut la taka tablier pour bilambe bébate. Ke to landaka ndi biso to sala. Mam na lo ba Naomi ayebi. Naomi Wangili. Il y a une vexée calamité. Ah, tu es à confirmer les quatre mais fonga manango. Mais est-ce que Gaël plat préféré na yo lamba ka na bio sentir que so lambi ba to sentir nous Gaël na lambi. Monisco moni elo na lamba ka bien makasi. To solo non ça là. Faut oka. Solo déjà et bien je sais que so c'est juste nini et beli. Na lamba i bandozika. Na lamba fumbwa mo awa même na omen di marate ngam na lamba fumbwa. Esa na mi now. Ce qui est sur les oya. Bon, on va la cuisine. Maman Bomimboka et papa. Moni. Awa. Vous comprenez? Au moins idée déjà. Idée ben nous ça m'a déjà. Vous comprenez? Ça qui nous cuisine moi la mobile na moi ça ndenge moi puis moi la mère mi sina le pango pesa na foot la parce que ya bana on me kalamba te Gaël ala mongo bien mais on a lié mais on sentir déjà sikoyo de profiter ce qu'on est aboé
maele kapo e bandozika na se quand je banda ozika déjà na tondo kalinga moi nini parce voilà quand on fait la fille là on attend te oh naza maele bo so ozate kasi non sande mutu no so faye ba ja no so ko lamba faza rapida beaucoup moko za koto mais est-ce que ah ozaki makabo on ezaki na mungwa mai wana yango oti awa ozusu misile ezaki wana ko mungwa et misile ah jamais ezaki déjà misi makabo wana panzi bongo na so ponga ka et ça ce que comme baku po na to expliquer awa alingola mangona na crevette ni babe ngoni crevette kosa vrai misili ngwana la koso te kokola mona kosa ce que ba kosa mona na te ngambisa ka na lia raté ya moni na boy na chambisi ya bato msono po eza mwa zei moni na ocha ninyo na ocha ninyo babe ngoni eloko na ebolamba ko na vi nanga nalambaka ti makasi ya kosakana te mais tindi olamba biloko boye bien on a profité bo comprendre ebela nango nzela moko kena ote ochango na retard wana ebela bien te ebela nango nzela moko o jusque les anons na moto na oto cheblo musu te tu sais lo mo foto cha za makaya tu cha na mai tu sais que le montant est toka na ozolan zo comprendre voilà na omi mangindu donc assistante sanga il a bien invité quand même oh nous saluons la présence des épées donc invité na mso a commis Anthony Iba l'archique très fashion mais toujours la on a condoléances quoi. Mes condoléances à l'architecte Anthony Iba et pourquoi pas aussi de dire des condoléances très sincères à mon frère NLG Iba donc ma condoléances au père de papa Iba papa Kurutu Iba donc voilà malgré confinement papa bazo daena bango mais biso peka awa toujours continuer kaka le baka balola ko sikaka pour tout peur de temps tout peur de ngongate oh le reza muke esi ebeli nango déjà tosopango en tout cas nde nalambeli yango boye nalamba yango mpona expliquer bato bien po de fois nasala yango mpena ya rapidos mais loko ezalaki nango émission nalingi mpena bandeko bacomprendre mpena bien donc baoyo bana diaspora so bana mposa nango bosali kaka commande bapapier aluminium eza nango tokosala tokotindela bino. En tout cas, c'est tellement fort. Hein? Donc, bino bana basi o boba kolamba tena bobi kolamba bona ndapenda elubu o makasi le fait que bozo peu implice. Omoni vous qui êtes le congolaise bino batu bolamba ka bo ça l'effort il y a ko changer répertoire ya bolingo. Répertoire ya bolingo changer ka ceux qui o kolamba ka pe malamu. Hein? Ça va bien donc so kan bloko moko mabe taneti le repas oyo mobali bna soka liango au kangami surtout la peau azwa on la passe ayesko ba okuta sko surprise leti mudo wala Nathalie Loko mundelo na ka so salile ka borro yo mekisi e convainc que chérie tu sais il faut que tu manges ça c'est notre repas de notre tribu c'est bon il faut que tu ah nzambe comme sanga ezana ndeko na moi bala mundele ba utaki Europe ba ko bale awa mais na fête na biso bana ba pondu donc ba mindele ba moni fait de manière ba to wala mbango ba yoki somo mais to ba meki yango ba senga ki nzungu wana ki na flat ba place ba ofanda mundele mais bino ba congolais bana ba sina bo sala ka fier bo sala ka fierté ya pays na bino bo sala fo ba bloka bo di fête mindele ba kangama ya biloko msube kimisa ba malade ebele ya bamboka mosusu balia pondu te pondu eza kisi c'est-à-dire quoi faut pas qu'on ignorera barepas mosusu ndeti nalambi biloko nanga boye na tie tomate ebele tomate mpe esalaka mpe contribuer mpe na santé po ngai azalaka moso nafandi boye nazwi tomate apamba nalesi na mwana ngai na ozoba nini te nabangi na otya mungwa sikoyo te lokwa makayabu na biso eza na mungwa ntango na otya makayabu na kati après nde na oyeba nde quantité ya mungo fona bakisa mais misili pe ezalaka bien na nzoto na biso contribuaka na moi les pinières eza omoni ba eza kwa sous forme nito betsa babengo bazei oza na kati na mikuwa
ceux qui le connaissent ils belé ils un mot quoi miel le quoi ba miliki le quoi ba Nestlé ceux qui ils ont makasi miku a pesa ranini et c'est là que faut que miku et comme makasi donc tu makayabu monde zabwe kala mingi tezobela na yango umela te kala mingi te bon l'artiste simple c'est Liboulou c'est aussi mon invité. Eh ya, invité combien de personnes? L'invité va te pour un pour les mot spécial. Les mot spécial va te sous besoin n'attend on lit en côté. N'est tu me dois simple aller à Missili mais à qui pas en côté à ce que on lit en côté. Moi sur on a la mis en boé, ah musicien té. C'est vrai que les Congolais souffrent. Na confinement ba pexi ba tout base à la base à l'écart base les belé si Camaro mais à cause il y a Lubu na cadre Lubu tout le monde ba musicien ba doya tout le monde ba comédien ba doya ba architecte ba doya wa donc to ba te pourquoi kana Missili Missili za ngolo ko za ngomwe cher so so les qui na la cher maintenant on comprend ba tout nene oh là là surprise on comprend ngo ah mais babi soki mama lamba moi bilbo sala sala ezate hein faut bata mananda kuna to tabi na confinement quarantaine boko takuna barchi ça ça qui chérie mais c'est bon nenga ma chérie et c'est que si Gaël mais bon ba bioté parce que to uta na milieu de jana homme quand ninga zalaka en tout cas to consommer le to consommer zalaka bien omoni bino kuna uzali banda wifi ezala ofele rova na ndako banda tongo tipoko zwaka émission elubo Gaël la sala tsa yango abande ko na ndenge nini asuki ndenge nini na mosko ya matungulu nini na biso mbisi na biso koti wana ndoche déjà makabu na biso na minute to tikeka na mission moko to zwa kanzo to sanini to kitisa pona ndenge déjà na timo lisa piboye na mungwa na nini elo ba bakse zate ya on na prévenir ki bino keno tango lamba biloko eza keno aussitôt zu makaya bongo lambelango ko se zazarde to bana ucha mungwa pesa no tambiloke toka munga makayebo wana so moni ke no neko kiti ndo sani obakisi poso che bakayebo che munga olexi munga na boyo misa ke yemanga ya no na amba biloko na chamunga ebele donc na éviter donc maman Anne Kalambay no sali na nzambe ya solo pa pasteur Carlos el gardien du temple ba yebi makambo pour maman Anne Kalambay aza ya mboka oyo atazo sali na nzambe mais rien n'empêche à la pasteur Carlos el gardien du temple Missili. Pasteur Carlos, tu dois aussi goûter les missilia. C'est bon. Papa, j'y sais Kalambay. La mariage au Benga na Missili, c'est bon. Adjani Galiana Tango Gaxo complet, hein? En tout cas, y compris dans mon pote que j'aime beaucoup. Polino ma vinga mère jouer hein nakati ya reine ya bino ngwana pourquoi pas na Christian Matondo Moshino hein bo goûter toujours loko boebit to banda olongo na ba Gaël consommer ngo zala bien pour la santé et ça rappelle toujours bien hein bo zala toujours wana et lubo et luka makambu oza devoir Gaël opé sabato comprendre obi so mon rozolia so ko longa bien et longa comme kitoko so ko pelo ko pesa kitoko mais so longa baby mutakolo ba c'est bon mais botali kana longi na ah tout ça ouais mukwata alam asala émission mo balama Missili malama obente obi biloko wala mamukie na wala bebele bi ezaka différent on lama iso wala Missili mota mukie a so ngasi koyo ba mona ki déjà na débit 5 mipiko ya Missili ba botwa na ba ben ba bot ya Missili ce que la siko différence ngana oloba na mingité Naomi azali on peut ça suite assistante te ngana bi lekwa bien mutu moko azaka muta tembe ye muta tembe mais to kangile lo parce que ye aye pena invité na ye to ko lien na bon ensemble gros plan rapproché à chaque moto ba na longné to ngako to liboko na monoko to ba so mala moto mabe po moto abela masanga makasi ko sentir kana longina ye moto amela ko se plaisir sentir na longina mais au palais que lo ka kitoko au sentir ka toujours na elongina ye donc lelo awa on benga déjà na ndaku bala mana bangote parce que na penga mo toujours bala mbate moi bon na ngeza jeno ke noti na ndaku donc kima te na kene pas indimosité na nota la vie obika depuis na voyage na ye malgré tout ba mai océan wana mobulu tana ko so na océan buna jeté océan zonga na kata boka nga libanda donc beli singa osakana te mais nzambe toujours champion quand ndito le bakamboka ondo kezate mboka oyo bakolemba koloka bangutu bakolemba na ba simple bangutu bakota mkono bakolemba na makamuni so parce que biso toujours nzambe ndé champion wana ku baoloka mais batu musuba lobi Gaël auto fiba musapi to bosa na to meka mungwa mais to kotala ka so poso na maboko to posa sani na kata nzungu wana non ibona ozodi bona okota na nzungu na okota ibona nzungu te
na mekaki pe nazwaki nzungu nazwaki lutu nazaki boye te natiaki musapi na musapi na lutu bana rapport moko te pene pe nasala bongo pe omanga pe tunazongisa so na meka su mungwa na ko changer na tieboy wana mama mdalaki biso voilà mais ozongela ko moko na loka ba film bo sa discussion na nzela balobi ba mama na biso to ba banda kokola soko ba lambi ba meka biloko na lutu ba beti ndenge lobi wana mais lelo koma Sophie ya lambi force ba kwanga 500 moi ba fini obsele le commission ya lambi asomi kwanga 500 ali atondi ah oh meka yomoko yoka so ba fi wana ote so na lambi na saka na petse biloko na lambi te nzoka sa meki déjà kuna na kwanga zo ya 500 donc tozonga toujours na makamba kala to bosa na beaucoup côté de tondo kola to ba toujours mama ka toujours ndenge bazalaka na ona mono zo souffler c'est gars le kata ngo souffler tina ngambo una zo singa déjà nzunga ma fufu déjà zaka déjà na wazo itala nde awa na wazo tala nde a tala balama na mo ba misili mais zaka boete Hermas benanga no nzungo batala o ngezo vimba oh oyo misiliti pena loboko nani ya gael obi na gazoni no ba like lo sasa kombi moko loboko esala mama malamu ebunga na rate car les mêmes loboko e filmera ba filmera ba émission montaka ba bleu bébé car les mêmes loboko bezolamba pour moi ngeno sala rama bien est-ce que tu mixer vidéo te mais tu mixer misili obi na sepele lubu na parce que bato invité balia ba journaliste ba chanteur ba cameraman ba monter donc bato le boko dans le boko l'architecte Iba l'architecte Anthony Iba aïe yo mon on blague ba simplice bazan mais c'est moi simple sur le problème sur le lié malgré tout bon alinga lo baloba trop comme déjà presque na fin ya nzungu na bizate loko commenter ezate déjà tout a été fait bon moni bino moko no temu te na ba ino cha mungu te akayo beza na mungu na mixa yo meka mungu cha disapo te bongo na simba te bona na changer te chaka ah kona ba kona ouais à suivre yo lingo meka ka au monte la maboko za normal te bata pas finir là yobi parli après quelques fléchettes de minutes pour la toujours maboko donc c'est ça bon bandeko tokuta air moko caméra bon voilà j'espère que les vols vont en français nous se bandera bien ici là bien bandaki na biso pe bien to suki si pe malamu na biso e beli tala loni e beli tana omoni déjà que no beli donc yango oh misili Chantal et Doula raisonner pauvre mère raisonner pauvre mère. C'est bon, deuxième tour élection.
Bon voilà, merci. Nassir, Bouti Kolanda Bino Nyoso, Nenge Maman et les Kaka. Nassir, Bolanda Biso vraiment na débit, Neto Bande Golamba, tout ça là qui bloque, on a Biso Ndika Basala, Misili, Baponara, Makasi, Waki, a pété au Tiki. Donc Nassir Bola Salaki. Donc justement, récapitulation, na Lambi Misili, na Misili, na Poni, na Makasi, na Waki, a pété, na Kati. Na tie na mwanzungu mwa bicarbonate mwa mai toki na bwaki mai wana na zui misili wana na tie na liboka na ndiko tuta pendant que na bando tuta na zwaki huile na nga na tiaki na moto ekangi na zui be épices. Donc quand on parle des épices on voit na tiaki tomate na tiaki ndembi na tiaki cube na nga ya jumbo ya marinade na tiaki litungulu na tiaki ail na tiaki na tomate. Donc tant on a tie kalingami e beli na zui mwamba na tie donc nasalaki pena sauce na nga ya tomate na mwamba tant epesi mwa solo mwa ya kobela na jusqu'au misili na kotisi na kati lokola tolambaki ngona makayabu na kati na panzaki makayabu na kati na zoki makayabu na bakisi. Donc bouta yolanda bino nyonso na nebo mona lambi fufu bo comprendre kaka eza fufu lambele mwana mobali. Donc c'est ça. Maintenant nous sommes arrivés à la fin de notre cuisine. Nazana ba invité na ngande bo moni to fandi ensemble na bango nazana Jérémy, nazana Simplice, nazana Fiston Massiala à 12, collègue dans le service, nazana l'architecte Anthony Iba, nazana Deo Mobus, les grands frères des galops pour mix égalé Neftali, la casquette de la presse. Donc tous avons disposer qui t'en a bango, to savourer na bango, to goûter na bango, repas oyo na salaki. Mais toutefois quand on est balobaka, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ngande fona banana ko goûter pour mon que non. Ils a qui venaient solo. Ils ça noté. T'es où? T'es na cha. Oh, tu la foufou. Donc, vous comprenez kaka. Babi mutalambi alia mingi te quoi. Oh, ils avaient na misili misili. Donc yambo ete na meka poto to éviter bandinzi. Moi prière pour na biloko ça la rappelle moi bien. Ils ngam na lambi. Mais bandeko ba outil de part et d'autre. Prière merci. Bandeko ba outil de part et d'autre. Ba mon appena non to tika ki repas na biso na boko nzambe. Donc Seigneur te peux merci parce que pesa qui temps ba le besoin mettre temps pe à circonstance. Ou pesa ki biso makasi pe temps ya ko sala elubu oyo pe intelligence na sagesse. Eza biloko oyo lambami na le lenge sengeli. Donc tika te biloko oyo pesa santé, pesa makasi et puis ça courage et ça là quelque chose na katia banzoto na biso. Donc pour ne pas aller loin na katia prière tout le but na kombo ya basa tout ata mwana elimo santo amen. Donc bon appétit hein. Hein tu mususu na se pour que la table eza rempli tu nini mona se. Donc mutuna mutu hein mutuna mutu amili la ndenge na ye lutu eza wana toki Daniel yela mo balutu wana yela mo balutu likolo wana 5 donc mutu azolia après na suka nango mutu opesa mais Hermas soki kaka mutu ameki kokotisa na munoko ozulaka kaka elongi. Donc toyeba goût et biloko à partir elongi ya mutu soki eza mabe elongi ofunda na oyo to moni ota na ozaki peti ozaki invité à Vitel caméra nanga yo revesi bisolo ka biloko bi mabe lutu zo fufu to soki maboko habito respecter hygiène bino mo moni to bandaki no kosukola no maboko bandaki kosukola maboko kasi toliat ezo sangani pesa vous en avez dit moi mais la qui Ozo bilonga
En tout cas, Gaël. Ça c'est la malaria, mais ça c'est la volonté de la kinini. Pour biloko na le. Na lengi na fona melango kinini. Ezo tamba na kisi place au monde biloko lia au milieu kisi. Autre lève biloko mboka. C'est ce qu'on appelle le misili. Olé le kimwana. Non, man. Là, c'est mon assistant Vital Kamere. Vital Kamere, Naomi Mangini. Merci. C'est bon. Très bien. La même peine coronavirus en Olamba. Donc, on comprend que Gaëlo Promix a sali pena musala nenge kokonae à la Kisaya va kende. Mais c'est vraiment bien. Moi, combo, Batbaï, Bamagina Tanga qui m'a eu mon combo Samaja. Moi, c'est Deo Mobisi, donc le grand frère de Neftali Gaël. Aïna Simalangaï. Donc, oh, repas coca la Kisa Biso. Beaucoup à colisser la Biso Penayango. Alors, on l'a quitté que ça l'ing'a bien. Merci Chantal Edoulo Ebi Marambo. Marie Fumbi. Ebi Repo, très bien. Mouya la Charlotte. Yo, Moukonja Masolo. Donc, ça yo Ebi Marambo te. Na habité kuna non mekangote. Tuna mère non Ebi sao. Marie Fumbi. Bilo rango misili yango. Donc, voilà, pour ne pas être égoïste, tu as un micro koto. Bon appétit. Merci. On parle pas la bouche pleine. Hein. Non, très content. Hein. Mais l'euro, ça va en tout cas, ça va. Moi, c'est Anthony Iba, l'architecte, oui, voilà. Donc, très content. Toujours, quand la main est bien, donc, il s'appelle en tout cas. Bambo est dans la famille Iba, malgré qu'on est en deux, Talarara. Mais Bambo est dans la famille Iba, et puis à Noël Chiboui, Mera Palais, son sourire. Voilà, Fiston Massiala, tous les cas. En tout cas, je suis dépourvu à vous dire, hein. Je mange à ma faim. Quand même, bien mozomo nango. Maram susu. Bomo na misu, botara pe ba point. Tu banana mine bandeli to komi na suka. Voilà, au bato minene, bazoli à l'aise avec toute force qu'il est. Les a hasardé. Christian Lukula s'est monté Manola Bademo depuis Paris 3 fois père à bière internationale. Il y a eu un wana. Pourquoi pas Richard Mosengo? Merci. Richard Mosengo n'a pas molayo malgré tout le confinement. N'a pas voyage na Mwanda. Au Tinde langa quand même bon on a monogramme. N'a pas molayo. Pourquoi pas na couple on est la cosmétique. Papa pas Guiabino Yangwana. Bozang ça est au Tinde langa bon personne zalaki. Na voyage la Binangwana. Pourquoi pas na garçon complet galère au tango mon ami na pense ya Yangwana. Polinoma Vinga et pourquoi pas na garçon les charismatiques silencieux bavé dans ma pamboli. Joyeux anniversaire Yangwana. Gaël yo mtalambi biloko biloko mano yamba tanga kala yango soto zongeli en tout cas Gaël c'est 10 ya na oflaté yote 9 merci oleki mwana wana alambaka biloko totangi kombote mais mwana olambaka biloko Gaël alekio mais Gaël batunion so basana besoin lubu balambela bango biloko boye to biloko belé pour lambaka biloko belé biloko abolambaka ateti parce que nyoso ndamba sala ibolambango beaucoup de gens Gaël et Zawana à CP Sarabino à CP Sibino toujours fait na loboko talandenge babilenge ya Congo bako damaka en tout cas et ko pesa kabia makama bonde to baka ndoki azate mboka oyo bokolemba koloka makolo kilo na suka donc merci Nathalie Loko le belanga na alambela mbana mundele biloko o mundele so lambele biloko ezabia pour na moi l'épinière o lambele biloko ezabia pas au kangama ndika to baka ke to ka bulingo fo changer mais Gaël alo bisanga to biloko kita kuna maintenant ko le baka na kata pe boko sala toujours bien. Voilà, Simplice, à vous l'antenne.
Non, merci Pena, merci pro, donc n'abusez pas de dégâts pour ça ranaté. Pour rappeler bon que non manager. Donc t'as rappelé manager a bengi Pena misenaï. Donc simplice autrement dit balobi donc on les rois de la forêt où ranson nenga lo bango na kata la samba batu tout bayebi. Donc t'as la manager a benga la bite star yo Pena foya Pena lia Pena et le bon na salle mais n'abusez pas commentaire dégâts et puis pendant final yango première fois bana botama. Maintenant, maman chombe benoît sa bota simplice na lemi sili kaka lelo. Et puis nazoli on a petit. Donc c'est que la mami na ndenge opener longo bane, hein champion de Borda. Yo yebit, hein Tony Iloka Bongo, hein Angola, Guardiola. Yo yebi donc na biso misili pepe la ko saranate donc merci na opena. Jérémy à vous l'antenne. Merci vraiment, merci. Et c'est la toute première fois qu'elle est depuis na bota mon avis, mais ça va, sentir vraiment que ça va. Le beau comme mon mobile et les qui goûtent des bana c'est belé, mais ça va vraiment donc. Et ça a plaisir à trop, tous qui vraiment n'a parlé, n'a moins de confinement et babengi biso et toi au tala bilubu, toi au lia bilubu, toi megalobo ko ya Gaël promovier donc. C'est vraiment na pesi ba moté nanga mingi pas maman nanga chombe est-ce que vous allez et mon bébé Corneille donc joyeux anniversaire à toi parce que le vendredi à toi fêté une année hein? Oui une année déjà et je salue aussi Ariel mon bébé encore je salue Yansmine Bilungwa Dorcas Voa grâce à vous et tout le monde bateau balinga ngai Jérémy Voa Bambote vraiment trop, merci. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Instant Cuisine. C'était là Instant Cuisine aux qui vont présenté par Gallo pour Miss Neftali, la casquette de la presse congolaise, tout l'amba qui vont misili. Mais non, comme là qui m'ont dit mon boé, à répondre à nos ça deuxième émission on a vu nos misili la française anine. On a comme là qui a fait ça comme Ibokoeba. Nini Fougère, hein? Donc c'était la Gallo Province. Merci. Ah, Mundele. Comme Mundele, on a le soutien. Je suis déjà répondu à Fougère. Donc c'était la Gallo Province qui a la casquette de la presse congolaise qui a préparé pour vous le Fougère. Gourgette c'était. Gourgette c'était. Vous avez une confusion. Bon, gourgette des années. Vous avez un mbika. Vous avez un mbika. Ah, vous excusez. Voilà. Elle s'appelle Naomi Mangindo, mon assistante. Elle est Vital Camille, souvent. So qui m'a mungwa. So qui m'a mungwa. Nao, mungwa, moi coca, nao. Na ebité. Moi le bakaka. Oye bagino olamba misirite mais omoni nini o capté. Li yango na pété na li ono nante. Na mekana na ta na meka ono na ke moi bien mon boy. Na ebité nde beli bwezandeni. Non mais quand même aller en monter na monde qui funa lia mukie fait ça moi bien. Voilà Naomi siko ndengo tala ki batu balandi wana on invité ba nani ba o ba lamba ngote on invité ba nani ba ye ko la lamba misiri. Premièrement on a invité la grande Nanouche Foot na invité ai bana ko lamba misiri parce que nda mo bimana toli en ngote na on invité na ai bana ko lamba. Invité toi aussi maman chérie, maman Linkuna là tu es, je te salue maman. Donc on est invité ma chérie Verdina Chambina qui olamba lamba trop. Olamba misili. D'accord. Voilà, merci. Quant à moi, Fonalia, Hermas Péfoalia a déclaré ah ma boue lembina liata donc tout ce qui est minutant. On se retrouve prochainement. Beaucoup de salutations à maman Anne Kalambaï, pasteur Carlos Ricardo du Temple de Savoir les Bien Contrôlés, couple JC Kalambaï, maman Deborah Kalambaï, la famille Kalambaï, maman Rebecca Kalambaï. Donc je vous salue là où vous êtes, couple Mbwaki, papa Freddy ainsi que maman Karine, Bambo Tenabino, Pamela Makutima. Monia na meli pe mapona bwana na tanga Congo. Pamela Makutima la sœur de Ramatou Boutier na Soudaf. Bambo Tenabino yangoyo. Qui a la Toscador, Soudaf, Blaise Bomi Congo, Soudaf, ah Yokabata Soudaf, Ben Mahela, peuple des nations, garçon de classe, donc Bambote na yo place aux amis na français, Chikaluka ou
Glody Monnaie anti-stress. Donc on a base solide ya Gaël pour mixer na Katia Paris, na pesi mbote na Maman Chantal Idoula, Maman Charlotte Mouyala, Maman Bota Gaël, Pierrette Fumbi, Marie Silou. Donc ba mbote na bino bisika no so na bote et nani Nathalie Loco na Bruxelles, vous sentirez pas. Enis Mbambi, Dakar. Kuna ebolamba misili te, ebolamba misili. Na bosani nani? Na bosani motute. Donc on se prochainement. Bisous, bye. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, bisika nyonso zali.